balobi ya sikeye nini ye Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Botou nangani, ma copine, au moins quand on s'abonne dans notre temps Georges, à Kabati Mukinda, à Coach comme tu n'as pas ta chambre été. Na quand on s'est distrait dans notre temps Mutolinga. Greatness Congo TV, ma gag, ma film, de la réalité, comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Mbote balandi nyonso ya Congo Greatness TV balobi site oyo pesa makamo mikolo coordonné par Yemei Suprême balobi garçon fashion garçon engambe apesa makambo toujours na ndenge elengi balobi Congo Greatness TV bino tubo s'abonner na katipo makambo bien komi ba émission propre ya elengi abonné na salamate toujours awa na Congo Greatness TV awa soko lekite yama yo présentateur na ya kanda na filmé bozo comprendre yama zo sala musala partout bato no so linga biso bo s'abonner na katipo elengeza nde bakoto ba mikolo na bo pensela ngo indusa na ndinga osakana te ba artiste comédien ba koleka awa ba musicien ba peintre ba tout bolinga ba koleka awa même ba homme politique na émission ezo kipete ezaka ba théâtre te ba tout balingaka big dédicace à vous au baninga ba émission na linga osakana te grâce Irebu MVP ba lobi grâce Irebu MVP yone makambo zo pesa makambo to bosanité ornela qui fambala ndenge bolandaka biso toujours na émission kitoko na biso to botanité Céline Ngondo la basketteuse babi basketteuse so beta basket biko net na film ezalaka ndeyo to bosanité Christevi Kauka mona net na film mona mokeme na makambo na ebele sans oublier Godi Bingo nde to lobaka toujours émission na elengi lelo to mbela bino artiste comédienne moko munene ya mboka na biso azo sala rage to yebite soki zanini soki peza nini alingi na émission mais ba question oyo ngande et kozala moins différent na baninga mususu po ngai na yebi moi bien Boto na lapin Cardoso mille esprit bonjour. Bonjour mayonnaise. Ah bien habillé hein. Merci. Aspect hein. Kitoko merci. Rouge à lèvres. Naleli. Maquillage. Aïe. Makiki. Afandisi. Avandisi balobi lelo des années lelo. Ah doso. Mikolo no mono ko na esengo partout bazo bengo lo na film. Gag neyo, film neyo. Petite sœur ezani. Musala. Nanzami. Boulot. Musala ka nanzami. Musala nanzami. Yo sambela. Makasi. Église na mnoko. Église na ngamoko. Église na mnoko mono. Église na ngamoko. Comment on église na ngamoko. Yango tche ba tatouage na maboko bona ba signe mona zomona. Oyo moni sini. Tellement que ba tatouage ba fleur na mambo ba combien on comprendre. O bokoko. Bokoko na nzambo sangisa. Na sangisa. Pesani. Mpesa ese akibo santo. Pesa la kibo santo balobi e bandela émission préambule émission ezane mystique pour te développer pour te ça conclusion na suka. Car deux autres Betel so mo le solo mo ke depuis que ba musu ba yebi mais banano le solo ngi Cardoso bandaki ideni etine ko yara na théâtre pour te bi yo tanga mo intellectualisme mais na katsa nzoto no mais peut-être usani awa ndo sono ma mususu. Oh bon que ça théâtre faut zara idiot. Ah pour ba mona ngole musu ya réfléchir bazoba. Non, c'est un métier noble couteau. Oh, c'est un métier noble. Pesa valeur na musana o mona kino esa eza kutna institut ba salon. Institut Benezali. Oui, art. Parce que Ibisanga Siko, exemple, ça va se bandeni. Deux abandons la groupe Delta Force. Et comment n'est pas Delta Force? Nda ku petite soeur mutangana sa théâtre fait nga théâtre za normalement makilate c'est elle mutandolo anda théâtre mingde mutapona na chaîne na groupe voilà on a pas Delta Force. C'est on a Delta Force na moto na RTG je crois. Azala pika na moto na ye sauf que moto na avant ça on bo akitarate amatarata vanda aka katikati bablo ba Congo blo ba Congo azana pe partout na ngola kutakanga anifa kulanga imarambo Kitoko évolué. Voilà, après groupe Delta Force, Suzy Bantou a tourné naïe, a tourné maman nanga, elle m'a apprécié, elle a apprécié mon jeu. Ndem besoin mangana nzonding a présenté ba mayonnaise, ba ya lumoussou, modéro et tout. Ndé voilà, ndé ça là qui n'a qu'autant nzonding mais présentement on a un groupe Delta Force ainsi qu'un groupe Amani, il y a président d'Acosta. Je gère beaucoup par Delta Force Amani d'Acosta. Bon Delta Force Siligarité Amani pas Siligarité. Même pas na Foshamu toutin. Dans temps réel, ça va pour ça na Foshamu touté. Bandima bon. Bandima bon. Cardoso
Nakin tomoni osala pe ba film mon nakin mais ezala ki nango ça va mais oyo matiso makasi za nzonzing o mesel ki baye ba on a poto za nzonzing film ni ali boso o vraiment au presta et matiso na poto ba Cardozo mille esprit o ekoti sanga ezaki film kiti et on de koti sanga mais eux panzanga déjà ouverture donc on tape sanga en mayonnaise dans le groupe ouverture donc c'est bon dans le film là ouverture ne t'es ça vraiment ouais ba baye ba ramener belé na ouverture OK ouverture vraiment c'est bon balobi Cardozo mille esprit Azo évolué m'a amené très bien Lelo Cardozo au comme ça la mise en scène baby presque bagag tout et me diriger ça la mise en scène aujourd'hui babula ça la mise en scène ndengeni no tangela ngo ben ndengeni e ka ndengeni pour nous diriger ba grand ya kati ya Congo ya RDC ya film yo mo diriger bon la mise en scène ils a dit ani ouais ils a mayonnaise me taper ça une chance wana de temps à autre roya boy à pesibino nettement exercice bo créer un gag moro na malem bo créer ka sur place et tout et du coup je me suis dit après on a créé ka moro sur place j'ai pas aussi commencé à écrire à la maison et du coup on a la qui c'est parce que faut tes aller bongi c'est tout aller parlant na mandi ya malem jusqu'aujourd'hui na maîtrisant makasi donc travail plus 1000 esprits on sait que na konza na ba grand abisso travail plus 1000 esprits konza na ba grand abisso vraiment et l'ingénieur na film la basket c'est ngondo babi ndenge ezala toujours Ronsard Massamba balobi mon konza Boston bientôt à Kinshasa jour J mois 14 balobi Ronsard Massamba moto na film to bosanité presque ngeleso les suprêmes balobi presque ngeleso les suprêmes des to beta masolo to bosanité Anani Story balobi moi c'est mon gars pepele to bosanité Jocelyne Anderson na Paris ne beta masolo ne to ça rappelle toujours émission ezoko makaka elengi na Cardozo mille esprits les loboki a ça ba mise en scène partout Cardozo tout le monde a un scénario, il y a un film. Est-ce qu'il y a des choses, des scénarios à film? Tout le monde a un scénario, il y a un gag. Il y a un film, des choses. Il y a un film dans la salité, il y a un gag. Un film dans la salité? Non, il y a un gag. Mais l'histoire, il y a un film, mais il histoire. Ok, mais comment diriger le site? Combien vous dirigez? Congo Wisdom, Congo America, section originale, Boss Riche, Toronto Africa. Et cause à la belle mususu na boso mususu na komara eza yanga ite eza ba pesi ko pa mutu mususu ma bengaka na koma na commune à diriger ba chaîne pour me saper ranking ba motikilo ma mutu c'est bota ba jalousie pe moke et même elle nga tangati nga tanga yango sala bon na tanga pinza bana na tanga na mata yupen donc so jalousie c'est que yebi mo kamba ngote ce que bo tanga zo kaye kasi tamsu na appelé qui na bango yana bango minga na ndimo zo kai yebe so moni ko tanga na oza na facilité zo kai pour jalousie ngate zo kai pour jalousie pendant que vous dormez minga na zana na koma ba oyanga ba vrai ba yebi ke ti ba 3h du matin na zala toujours libre de pourquoi parce que na la raté plutôt parce que na zo temps roluka ba histoire na koma pendant que nga na réfléchir na koma yo zo na tona déjà sanga jalousie ozo bela libomo toni pendant qu'ils ont cherché aux bina wana ina je sais pas moi na boîte nini mais deux a comme a réfléchi na ko ça là nini pour que vidéo là c'est qui ça mayonnaise tout ça là ba maman c'est que pa kaloui ba vient na tito ba mbata siala parce que yo aux na boîte aux bina buka kiti et dès le matin tu viens na briefo ça là orgueil oli boma tolobi to so voyez na comme to ça là awa Cardozo to ka sango série moko boy OK tournage moko boy Ozonga boy makole comme ça le passe et vimbi c'était dû à quoi ba meka khakat ba meka mille esprit théâtre mécanique na éviter ce que théâtre so ki bateka famille na éviter ce bateka connaissance nzela to moto na mataki wana ko connaître balbagini oh tu vois on a télévision tu mais ce qui est censé dire que non va beta pas téléphone makolo mbale makolo nzoko makolo ngebe ba pona la tamo bilo mikusi auteur ngana lela bilo mikusi na kufa mais pas téléphone elungwa erata na rata itua les king balobi arata itua les king balobi ndenge za radio ko sara na tête to bosanité Chancel Mbemba demi dieu balobi elengi net na film balobi makambezo sambola kitoko Chancel Mbemba balobi na porto wana ndozo sala makambu yonde makambu Dieu merci Dieu merci mbokani balobi wai bezo balobi Dieu merci mbokani balobi biter toujours donc comme biter j'ai poussé mais alors comme biter non za jogo kobuka na balobi mbokani ndepe makambu yonde makambu quoi donc toujours évoluer balobi théâtre comme mon ndenge zaki kala ya CD na ndenge comme le na YouTube évolution za ndenge ni pona yo
Bon, on a trop de CD, mon sans comparaison, ils étaient. Ils sont censés à l'époque, non, on vivre maintenant, on sait qu'ils ont grandi bien. Le roi est à l'époque où on a pensé, na CD, on a 3-4 films. Mais Nazara qui vraiment refont matin, font mandé siko na oya internet. Donc pour nangai o Nazara c'est bon. Donc ça bien. Pour nangai c'est bien. OK. Pour nangai ça bien, balobi bana poto Cardozo Mikolo balobi succès, batu tout bazo bengo na ba film. Et ça du yani. Kati ndera musala ti musala na Nzambi. Sala ka musala na bien voilà, so sala musala no bien batno tout bo sepela na. Bo sepela na. Rancunière Cardozo. Non, jamais. N-O-N. Jamais. Problème na mutute. Jamais. Ni garçon ni fille. Jamais. Maboko pembe. Cool avec tout le monde. Attends, le comment mutu mo boyo kana te. Tanga. Tanga. Bana poto na tanga comment mutu boyo kana. Tanga. Omoni ka ate. Ate. Na la dona boyo kana te. Ma privée. Jamais. Comment ba lesbienne. Na ero ka ndena lingana mbali na makasi ndena lingana na mibali olinga mibali olinga mobali te mibali te na linga mibali nde mibali batambola na sema mibali mais siko oya mutema na ngana linga mobali na ngai siko sana ke no sa bayana ba salté mama si mo fele oka na théâtre comme trop ba lesbienne ba komi trop ba pédé ba komi trop na théâtre mingi yo baza ba tangi ba nomba ba tangi ba comédien pe ba sa bongo ba sa mikolo to ba no tanga ba komona ngome bo bangani na yebi na ngate ngaba na yebi te donc so beno bege no dozo aza ceux qui font mais bege constamment bege no ba la théâtre ba lesbienne ba komi belé te wana yebi te na ba linga ngate no bandeni no ba linga ngate no bandeni na Orlando go na Turquie aussi ka so ki bongo même Dan Marcel mbala leki mwasi na guso yoki bina kidozo alela aussi ka makasi bi oseka kutu makasi fokop yawe mabanza balobi Turquie na maboko na yo garçon noir et la mane yawe mabanza yo ninga to beta raba masolo yawe na mona tin garçon noir na mona ngandi Ronsard Massamba les boss balobi bientôt là Kinshasa eza ko inda suprême ne ka to solo masolo Cardozo mille esprit tout ça pour évoluer oui. Tomoni Cardozo babengi te artiste comédien bazwa ba assurance maladie mais yo babengi yo te eza dia nini succès na eza to benene wana eza uti na likoloti feza baba konzi babosana ko makumbo na bosana ko makumbo no ndeni babosana bakumbo babosana D'abord Masumu bosana ko mona oui le président Masumu babosana kombo na ngai mais normalement va tcha normalement fala moni ba gabi ba zuite ba gabi ba déclarer ba tête comment ba changate te feza na bo fati moni président Koli a rosa pe surchargé et tout et c'est un mutu ba za pembeni ba rappeler ki ba komba rosi mané pe stylo na feuille mais on dit comment même pour mona Cardozo limwe Gabriel limwe Barcelone pe limwe ma te za no goate za ka oublie ayi bo bossa na rat ngaba des fois na rosa na la télé na tourner na bossa cycliste na c la mimi bon on est se rendre compte dans tournage qui na la télé cycliste était de ndenge mo yebe président Masumu bossa na kombo na ngai ya solo vraiment ils ont babé ils attendent babé ba super bon ils ba liste des billets ba super mon na ba zone temps ba ko taper prochaine liste pour ko taper billets mon nyonga gite ya moino ero yo kama la rengo te tobela rat na tifoi kisika na ndako beko émission elengi o wapi balobi suprême Greatness Congo TV ba biso to s'abonner ya ma ko pesa elengi koto quoi o le kana wapi ce qui suprême balobi te Cardozo artiste na bilo bolinga mingi bobesenga mayo benda Cardozo otunimo ba question et ko sala bien balobi pona nini Cardozo akomola na modero na ko ba bêtise na bagage faut vous comprendre elo moko gag to salaka to salango par âge gag mususu na rosalango na za mona 16 ans mususu na rosalango na mona 15 ans total master mais total par rapport à âge et na bana mususu bakolaka baza ouvert en esprit té c'est dit sur que kamo na balabala alinga to na ba parents na nenga yokeli yango chaso ina kotisa ezali titre ya gag mona komaki ezali kishi chaso ina singa okotisa na tunga or ngana kina 16 ans donc c'est normal d'expliquer bon po ezali ki bon jusqu'à la fin va comprendre que chaso ina kotisa eza chana tunga naza responsable malobana naza responsable la compréhension batuté on a ba commentaire oui so mon gars commentaire modéro la dose au bangom na bimi balé non bêtise mon côté ezalaka
il faut landa fond ya gag jusqu'à la fin. Yo landi no ka tableau le bosso tami balele. Aussi no gag te yo na woli tiko koma. Non, quand même, je suis intellectuelle, mère de 2 enfants. Bêtise on za na onino. Mais bêtise tout non. Tout la public ba ça ba commenter. Bêtise on a tizala ranati nini. Nati gag doto sa kami te na Toronto oyo. Te mama tika biso to bi mami bal babi wazaka elengi. Ba ko pesa biso elengi oyo papa pesa kayo. Bon elengi papa pesa ko ezani. Ba ko za bêtise ko ta continue lito elengi. Eza métaphore, eza métaphore, on est ba jijara ko faire la bêtise. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire la bêtise? T'es responsable hein. Ya malo auto bimisa mais compréhension ba tout on a forcer ba tout ba comprendre que ça bêtise té. De on comprendre que ça bêtise on a yé, on comprendre que ça bêtise té on a payé. Mais ce qui est sûr on a le bi kambuté pour ça bêtise. Mais na le bi ka likam par rapport à âge on a joué na scène. C'est bon na ta bureau ba ngam na mususu na comme grande dame. D'abord comprendre que balabana bango bêtise et ça c'est l'ancien. Oya ngai na lobela, oya ngai ya modi pe bindene oye. On défend. On a un modéro à défendre qui peut na ndenge. Voilà, oya ngai pe na responsable na malobana na responsable la compréhension na binoté. De oya rozon angle bêtise yé kaka, oper rozon angle bêtise yé kaka, mais c'est qui est essentiel na sala boulot na ndenge sengeli. S'il faut que na za la chel au moins na za chel ya solo. Na tu film commenter film on a tout ça la bino eh fi oyo penza sur ça na kindumba abimabna droit vrai prostituée. Je l'aime pas na linga qui était. Oh, oui, me kelanga. Oh, il me kelanga non même si tu m'aimes pas. Yo mutu moko memenga te. 999 wa memenga. Ça ra toi linga pe kaka te mabita. Obi? Ça pe kaka toi linga mutu. So linga sala to. Eza passe pour ça mutu linga makasi. Mutu déjà tant que tu boyeba na binote, oyebi te mabika yinao. Si on a ça makasi ka linga. Ah nefe na office baza ba sekisa bana nga. Nerf yana encore fils ba osekisa e bana na e balobi elengo net na film car les autres répondent nga ba question za nga ba réponse des aye o polémique awa tout ça les polémiques te poto ba ngam sope ndenge ninti car les idole na on a théâtre ça na azate ti azate mala ndenge na yo azate ngana na mamu na jina nga mais sauf que bat balwagi non je joue comme Péchanga, je parle comme Péchanga mutu ba na jouer le roi ya Gabi mais ko ba que non idole na ngate au moins que na zana idole moko mais azara nigérienne Merci Johnson yende na landaka yende na sala buzo bana so mona na sala ka ezalaka ya Merci Johnson idole na ngande na théâtre na c'est pas na ba jia ba tout ba jouera bien ba coquette au Barcelone ba tout en fait ba jouera très bien mais dire que idole na ngaye nga funa non azate sans pour autant vexer les autres quoi. Abi idole ne bana Congo RDC azate nigérienne ne mokone idole na ye nde alinga mingi balobi tozo kende côté molo vers la fin et puis ce comme elengi mais makambuze belé à côté na Cardozo dozo déjà joué pas spectacle ouais on a joué déjà deuxième fois on a joué mon groupe Delta Force na mata dit non tous nous joué il y a pas longtemps na Maïlo c'est il y a mayonnaise na mata de jouer ma boy au banque public par rapport caméra ça et spectacle était ouais tout ça là on tient pas répétition de au banque atteint. Oui, tant que joueur route na bandela à tout le monde baté belé bâton de libiso. Spectacle mon ben on a déjà de gars ndenge moko. Kaka ndenge moko. Balobi ezaka ndenge moko dozo lobi spectacle mo bimangona asa partout. On ko tient spectacle à ko jouer, on ko tient pe na scène devant public à ko jouer. Donc abanga ne mututé. On se comprend ba na poto. Tout ne sou nino. Qu'est-ce que na tout nino on a répondre. Na ebité. C'est le bilala iwapi. Le bilala na ndako. On l'a appelé banda. Ok, c'est une question. Il y a maman de théâtre. Ah, gaïe. Ah, bisoué. Oh, bon, on a mingi. Ah, bien filé. Babi Gogan bientôt là les 11 babi biso tout au Rosalana chez Temba héritier Watanabe vraiment boss live vraiment joyeux anniversaire les gars qui toko on a une poto même surtout fête na kin awa pomba niance pe bientôt là toujours c'est l'album na yo ozo sala vraiment déplique félicitations beaucoup na mam bozo sala ya l'épée Ibrator na linga bino fort bino tout bat bozo na mélange 1000 démons bientôt là avec Gogan boko c'est la suprême balobi o ezandi makambo on dit na Quickness Congo TV balobi s'abonner bo sepela bo s'abonner et belé bo so makamba bien ba émission propre na ba artiste nyonso bolinga kezaka ba comédien te na ba musicien na ba tutu na ba ta politique no so ba oleka ba question za nga ba réponse za bango babi Cardozo tu chantes aussi très bien c'est vrai ouais non il m'a église hein et maintenant c'est moi ça me te comprendre eh ndi mon eti ninyo ati abi nzembe neti ninyo donc ça no ima na église te abi oluka do assemble la terre donc so assemble la terre avant ça nini avant no sa masumo mais rappelez son nom nzembe zai kutunze mwanani yo
nabosani na ngai. Oh. Nabosani. Ima nzema mokili moko. Nayebi su te. Eza su nzembo nini o? Onga nayebi nzembo yemba te yo tunanga. Nasubie. Osuba nini ata la toilette. Nzambe aza bien, Nzambe aza bien. Il est tellement bon que je ne sais pas quoi dire. Nzembo mona linga mingi miskezo ki mande na lo babona ngande ya. Na bona mara nzembo tikana yemba mais nzembo mona linga mingi. Musique chrétienne ouais. Et c'est un peu Sarah. Do banzembo yebi ka sera na Sarah. Do banzembo nyoso Congo yebi ka. Nyoso na yebi mais ko onga linga mingi. Tingina yembi sanga nzembo lingi. Na yebi te yo. Siko onga linga nzembo na onga linga mingi. Ekimi nzema mokili oyo linga mingi ba musique profane. Te na yemba na tongo te nzema mutala musinga na yemba musique profane. Nzembo yo na linga ngo tellement trop ya on na lala na on la muka nango. Nzembo frère oyo bana route na ndeni. Camarade na biso oto tshana Congo na Congo America. Ochango sonnerie kutu. Ngana yebite lo ba. Nzembo garçon za nini? Voilà. Nazanga makasi, nazana ya makasi. Yesu mosungi azitsumbaye, ata bibende confondre na regana pamba. Bomiso amino, bokanga matema, awana biazonge kotelangai. Nanya telemela Yesu elombe. Vous voyez accompagner wana boki frère ya frère singa ansenga vraiment la rabongo après boka nzemu sulu. Bai bolinga musulu bozwata nyonso. Bai bolinga ba pete moka koswa. Bai bolinga makanele ya bolinga te. Inga nalingi Yesu alinganga tango moto abinganga ngaite obilo mandengo wana. Siko ndemo mambo basangana pongana bebae akita tia mondelo popo kana bango ekomate pana ngaye aloba nazali kunyoyo abenzana moto maloba be mikano ya bato epana ngai zero olingo na ye tunisama biloko mandengo wana nanje msala bisi ngolo pole nanga Yesu abombelaka nga sekele te o ata ebombani na molili abimisaka ngo na pole ezobeta vous on ba fier ça la fier ça la fier makasi oseka nzambe taka mutu apesinga carrière kitoko wachika otatani balobi presque à la fin balobi frère Génie qui pour lui donc il est vraiment frère wana vraiment merci beaucoup vraiment nzembo on essaie succès na poto na ba site tout balinga rango ba tout ba c'est pas frère on a clip de DG Bimi bon la clip na ka so bokoti wana na site na ye boko mona ngo bon ça des sites bo benga ngape bo senga numéro na ye to pesa bino numéro na ye pour ba contact na ye vraiment to commis presque à la fin émission il y a mon frère Kérosène hein Kérosène frère Kérosène aïpaka ma vie est une bénédiction un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Banda. Oh, ma vie a changé. Oh, aujourd'hui j'ai triomphé. Oh, ma vie a changé. Oh, aujourd'hui j'ai triomphé. Oh. Tu as triomphé aujourd'hui? Oui. Le pétrole du village est devenu correspond. Donc la dose du village là est devenue 1000 esprits. Donc ça malongolo parce que ça là qui a commis ce parce qu'on Cardozo ba voiture, Cardozo n'a coup bien établi, maramnionso. Ah bla mon kilikolo là ouais, c'est famille italien. Vraiment na poto comme na Dakar, tout ça comprendre Dakar. Donc abandika calamité mais Dakar. Comme na ipsi mais on fait. Mais maman famille rola nanga boy, tam sina pesa ki ka $10, mon ngana na mbonge bele mo singa sana boy albuminga, ça bon té. Vraiment en ça la bonne mais boy ba Cardozo Dakar palais qui toko neto koti vous comprendre maintenant star avant na. C'est bon, vraiment, Zambazo Sala toujours. Balobi émission comme presque Nasuka. Remerciement big dédicace à toi, Ronsarma Samba, partenaire officiel. Balobi Trésor Mbaya AJCC, Balobi bientôt là, Pepo, Dubaï, Balobi Erosane Mistibian, Autobus Sanité Presse qui est sur le Cyprème, Binotou Boningara Mayo, Jocelyne Anderson, Anani Story, tout Boningara Mayo, Gelor Bité, son boss riche. Puis le petit à Palais, à Kati,
Patrick Mbouya Mobutu balobi ya divine mec et bino tunde bolingara ma vraiment kito PM Mande balobi section TV de makambo balobi PM Mande balobi ba mikolo ma boîte mais babi okozonga avec force PM Mande ya palais ninga to solo la masolo to bosanité vena ngai GM Trans Service les Big Jim vient dans Big Jim balobi Canada babi agence ozo pesa makambo na Canada pesa makambo et Elio Koto ninga zalaka toujours to bosanité honorable Betty Pitilo Kitoko Safety TV Nde Makambo, honorable Betty Pitilo, toujours on a fort. Sans oublier Foumou Sabata, les conseils du chef de l'État. Ah oui, mais respect. Yogam de Salam, c'est conseiller à ta culture, on a besoin de la Kitoko, on est dans film, mais nous tout dans l'Ingarabino, tout le monde Asali. Vraiment, Bobé a besoin d'un numéro, on a affiché, on a décidé. Donc, personne va programmer. Si nous avons besoin de faire une émission, artistes sont comédiens ou bien comédiens qui ont fait une émission. Il y a un peu de Cardozo. Cardozo va impressionner les années pour l'émission. Non, j'ai aimé, j'ai vraiment aimé. On est là, hein? Donc, moi, vraiment félicitations. Tu présentes vraiment très bien ton émission. Ça prouve vraiment que tu es intellectuel. Oui, sans polémique. On n'a pas besoin de faire de polémique. On a juste besoin de montrer aux gens de quoi nous sommes capables. C'est ce qui est essentiel. Tu t'exprimes très bien en français. Pourquoi? C'est parce que j'ai étudié. Oh. J'ai vraiment étudié. Donc voilà. Vraiment, il y a Tangana, pour ça, artiste, tout ça, intellectuel quand même. Gradué, moi, c'est vraiment Talaga, vraiment, Tangana, vraiment mingi. Ma dédicace, non, pour aussi, c'est une émission. Donc, je salue tout le monde qui me connaisse. Donc, vous êtes tellement nombreux que je ne saurais citer le nom. Mais je ne peux jamais oublier Orlène Zego depuis Turquie. Dan Marcel Mbala, l'équipe Moissinago. Clarisse Biatea, prendre guérison à toi. Rita Lusamba, Mama Mokondi, en tout cas, bravo, je vois vraiment l'évolution de ta chaîne. Rita Lusamba, vraiment bonne dédicace à vous. Ouais. Rita Lusamba, une chaîne qui toque, compétition propre à parler. Donc, Brinette, vous êtes vraiment nombreux. En tout cas, dans le robot, ça a été Joël. Chibango Joël, merci pour la champagne. Joël Chibango, on a trop. Champagne jour anniversaire. Joël Chibango Joël, na pesio mbote. Puis Mande, je te salue. En tout cas, Mobutu Nabiso, Patrick Mbouya, Gelo Biteso. Il y a boss riche quoi. Donc, na pesio mbote, ouais, besoin mbote, na eu des merci mbogane. Donc, bino surtout, la ligne tellement bien. Et peut-être casse quoi. Donc je vous salue. Prenez vos salutations en gros. Prenez vos salutations en gros. Balobito Yamagi Cardozo mille esprit awa. Vraiment bisous de ceux qui sont dans l'émission de Kitoko. Vraiment je salue le boss de cette chaîne. Balobi Babé qui est suprême. Balobi garçon suprême. Comment on est suprême? Suprême. Goodness Congo TV. Ah ok papa suprême donc je te salue hein. Balobi garçon Makatara Kovo Manef Rebelle. C'est gars Maël Makas. Soukanet na film. Balobi vraiment bino tout beau s'abonner à Goodness Congo TV. Beau s'abonner batuno sur Bolingara Yama. Bozo a décidé suprême na pesio mon compte les coordonnateurs de cette chaîne. Balobi ndetizara na film. Rossar Massamba les boss bientôt à Kinshasa. Monde des Obaluka, presque le suprême, balbine tout l'ingabino, tout l'ingabino fort, tout l'ingabino, Ange Senga, lui frère Ange Senga, ils en étaient dans film, tout beau sanité bateau non, bateau soutenir mayonnaise, Gaylor bité sur boss riche, tout beau sanité très mbaya, AJCC, balobi bientôt la Dubaï, et vous allez mystique, ils appellent Birkinium quoi. Yama za rapport na bino to suksa na musique nzambe poto bito vima mokilité pour ça mabi yozali nzambe nzambe atango ozali nzambe nzamba makoki eloko nini olembana nango uta mokili ebana na likambo nyonso ozanga jamais solution sans couper eloko nini oloba esalema te yango na epa na yo nkolo osalelanga bikamwa na yo soki mpe ngongango ekoki te otiata elembo ya kimia na motema na nga yawe yango nasengi na yo kolo yesue elongisa ngai. Merci bisou bakende ngana cette émission na balobi Berkinium na Yorké bosuka wapi angaye abiso au s'abonner ting ting Goodness Congo TV.